entrée oyo eza entrée ya Kingakati bomoni mboka Mbenzale village Mbenzale prince yo basala ngo na fa kabila mo moto sala oui asango pona mo baleka pour la ferme du bazaka parc za kuna ko ba visiter surtout baleka kawa asala ngo nzela oyo yemo pour aleki akei na ferme na ye wana tout ça makamne akei na parc na ye anova na parc ake pena makamne belé bande ko boko na biso tozali awa na village Mbenzale bino mo boye village Mbenzale village mo kitoko village makompenza malamu mingi village penza ezali kitoko mingi si bande ko ndenge botako la biso o eze école ya l'état ne papa atondoli biso ndenge biso o eze école ya l'état bomwe na kata village Mbenzale eza village moko riche eza na hôpital minene ezali awa ezali l'hôpital minene l'école ezali donc ba couvent pe ba sango ezali eza village monde papa lobi et sangani na mai ya village Mbenzale ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso matolo mingi bana membre bando balandi ya biso podcast télévision moment te toza biso na bino tozali tokotambola na village Mbenzale tokotasa bino village Mbenzale na kati ya village Mbenzale tokuta nini eza kuna na kati ya village Mbenzale village Mbenzale ba activité ni eza na kati ya village ma ezali courant ezali ou bien ndenge nini wana biso na bino tokoyeba ngo pe tokosola ngo très bien wa na kati ya village Mbenzale wana banze te bateke bali kolanda biso mbe wana ezali mboka nza Mbenzale nzale wana ezali mai village Mbenzale eza en cercle na mai ezali penza na makambo penza belé eza koto mai eza penza en cercle na mai village Mbenzale eza na mai te yango tozo kota biso na bino totako kende na bosente mama Pasteur Bougie teka ali kolanda na peso be mbote mingi mama balobi mama ya nzambe tozo kende ti Mbenzale moto yata otika biso na village Mbenzale kombo nani Chagola onde moto Chagola tata abasi bela na kata village Mbenzale bon mekano ko biso village Mbenzale to mona nini kuna na kati mona na ba bien ezali ba activité za ngo belé non wana to kende bande ko wana tozo matala mati to komana na village Mbenzale nde biso na bino to ko sola penza o eza mutu ya mingi pe eleng mingi to kende wa moke Matoye yoki miswe moni Linga kolobezati Temeza temwe bisale munani Linga kolobezati Ti musika esasa tukumi Linga kolobezati Ya kolobezati Linga kolobezati Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoni forever grateful for God and my blessing bawini wabiki kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokango oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya se kolekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kobokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga. Merci bandeko bokonda biso tokomi na village Mbenzale. Village Mbenzale eza bongo te papa? Eza bongo village Mbenzale. Village Mbenzale mbota na kitekeni Mbwerenze. Ngape nazo sembwela. Meka kote tizo pa village Mbenzale mbe wane ngela tsani. Ezali mboka oyo abandi pene ya ebale. Mbenja. Mbenja. Mboka abandi pene. Donc mbe eza mboka. Nja nde mai. Na peut-être explication ngo bien na vie. Bomete ngai pe côté ya monoko pe balangi na biso na za fort
kiteke nakoloba ngo bieto mbe wana eza mboka mboka bandi nze nja mbenja mbenja banda bemende donc c'est que village Mbenzale eza entouré na ba mai eza mai ya ba fleuve mai suni rivière sele kwa kina fleuve OK ngora bana mbenja mboka bandi pene ya ebale OK donc bino awa ozanga mai te alors ya rien mai eza na bele donc bino awa mai eza belé batutu baza awa bazona ba mai na facilité tabe ba forage so li boy forage qui dans ebale ba source eza mike côté mai eza normal tu vois pas ngai to yawa na village Mbenzale mais kana ko biso chef ya village Mbenzale comme on est là moto aza ko kamba penza village mboka leta obumongo leta Martin obumongo leta Martin obumongo lingena tsali obumongo sale bon ça mon makase vola obumongo lexi ce que o bonina ngomko ba ko silete OK donc so bonina ngomko ba silete donc yonde obumongo donc c'est muta monene voilà OK yo wana Martin doit qu'il toluki Martin azana voyage OK siko papa pe na kati pa village pe ndenge zalaka moi mai pe zalaka ou bien ndenge nini bozana l'école hôpitaux généraux école les alliés pour l'école yango yo comme d'après nango hôpital ya lycée à Basango les alliés hôpital ya master Basango les alliés hôpital ya alliés hôpital c'est comme les alliés belé OK ouais hôpital ya Basango les alliés ouais et puis donc école oyo eza école ya Basango te oyo école l'état Mopene épée Mopene épée Mopene voilà oyo eza école penza l'état na kati ya Mbenzale en tout cas na CP na l'état basali mosamo kitoko na kati ya village pone bela bato mimi balobaka l'état sale le côté l'état dans l'école te on des écoles à l'état on bala tanga gratuitement donc c'est bana tout botanga banka yo fele oui comment on épée Mopene kaka na kiteke Mopene ancien chef coutumier donc ancien chef coutumier oya leka après Mbenzale donc comment les gens qui Mopene merci beaucoup merci bandeko ndenge bozakolanda biso oyo eza école ya l'état ndenge papa atondoli biso ndenge biso oyo eza école ya l'état bomoi na kati ya village Mbenzale eza village moko riche eza na bopitalo minene ezali awa ezali bopitalo minene baekole mpe ezali donc bacouvent mpe ya Basango ezali paroisse mpe ezali yo mpo oza catholique donc se mpe sebeko mpe ezali ya mission mpe ezali sikoyo papa eloko nini ezotungisa bino na kati ya village Mbenzale bandeko bakolanda biso tomoni village Mbenzale tomoni yango deya mokili deja esalemi mais eza kaka village mpona tokomona chef coutumier aza kovanda kaka awa makambo ebele ezali mais kana kotondola biso nini mpenza ezali bon awa mboka eza nango mais malgré tout ozanga bamplan nde eza te donc bagene bakomotelengatenga misala eza te bamekaki makambo akulu tosala effort atake bato ya leta tobomi makambo wana ya kuluna iko na minute oyo bagene bakotelenga kaka komeka bato bamoto kaka parce que misala mpenza activité mpenza eza te bato kosabisa po bazwa mosolo OK siko bino bozala bino kaka biaka nde misala nde eza te misala mpenza mwa pasi na bagene mapasa mpona so bien sécurité eza malamu makambo to eza bien mais ebele bato bakotalisa biso balobi awa soki mpe moto mpe alingi asomba mpe mabele epai na ye akoya kokuta mabele mwa cher mpo ya nde mokili ekoti boye bandako kitoko oyo batongi mabele eza ndenge nini awa mabele nde odio kozomona tozalaka village d'enclos mais bato bazoya mboka epanzani esangani kolongwa mainte esangani mpe na daipen domaine tosangani donc awa oza na besoin kosomba soki aye akozwa ne parcelle na ye akosomba kofanda na kimia nde so ofandi na kimia ozongo epa motu ibe epa chef donc équipe te soki balingi ozuni epa chef ba motu aka eza na bato basomba azoteka mpe epa chef bakozwa mais pa basomba mpe bazali bakolonga mpe baoteka basombi na ye eza problème te mais ce que chef kuna tokomona bengomba kuna tokomona mpenza kuna mais kana kotondola biso koyebisa biso yali ngomba mangengenge botutani nango
ou bien kuna eza ba village bendenge non zaka ngomba ya village Mbenzali donc ngomba village Mbenzali zaka village Mbenzali OK oto mona na kaona oba ba to basombi osika so moni ba bekaliana zali nino yoka ya ba travers ya OCC OK yango banda kwana ya munene na sena ngonde za munene na sena kuna banda kuma likolo kuna ka ya ba travers ya OCC donc panza le kitibo bango entrer bango za na Daipen donc c'est bango entrer la bango kota na Daipen babimeli boy parce que siko prince otozali oyo eza prince nini ya oyo prince ja eketi kingakati ancien président kabila sola asaka pour kina parc wa kingakati oh mais kingakati yango so kebo epe o mape impo ouais so lungwe ana prince obimi alors même pour bita même pour okiti pe boy maindombe za liboso so bo lingo konde kidi maindombe konde zongi sego retour à Kinshasa siko na mutuka combien de minutes awa ti kingakati kobima impo kobima impo kobima bita kobima nini wana mboka polo pe pona tomoni kingakati za pepe na mboka polo non oui mboka polo soko binimba mo kinga soko mati likolo o eza kingakati ya parc soko mati likolo sommet o bimi kingakati village OK kingakati village mo bimi bita voilà donc c'est que kingakati eza village kombo ya mboka pa kingakati oui village mais bato balobaka kingakati ya mwana mboka kabila moto sala kingakati ye moto aya pe abotola pe mabele azwa mabele akenda bato basala confusion kingakati zali mboka eza na chef groupement pour ça na groupement 1004 nguma kingakati bu Mbankana alors kingakati za mboka ya village ya bateke penza président avandaki na village ko chez na village voilà babi ki président pe avandaki pete ye abotolaki non botolaki ya asombaki ta botoli espace chez balobi abotolaki za ba langage ya bato mais so otali bien bato nde ya balasa ayi ko senga bato ba pe ba fu bateki bato mapango basombaki abasa mutambo mbongo na yelo pango na yena bandijwa kingakati tout atata botoli na parfois ba ngoto te abasa non c'est que a imposa ki na bango te ke aye kozwa ngo be na côté ya ozwa te aye asengi volonté ya bato ya bali ko besa mbongo bato zo bima bato so maparo quelque part awa ba ke ko tukula c'est mambo non na mbongo bazwaka ça te ka keleka ba bima kete donc c'est que ancien président ndenge ayaki na mbongo na ye moto aza lupanga linga tekela ye asombi soko lingo koteka pe to evovani noka wana mais batekaka po bato so balongwe te bato so bazwi mbongo bato so misolo yo tikela ndenge donc batalo tout babima ka so misolo babimi voilà donc c'est que tout le bas lelo moi sika na kuna eza nza ye ingénieur ya papa no ma dans le pont résidence OK la résidence OK ezali bongo ndenge bomoni ba tosoli bena papa entrée oyo boko mona bandeko boko na biso na entrée ya et pardon bandeko balandi ya biso podcast télévision entrée oyo eza entrée ya kingakati bomoni mboka Mbenzali village Mbenzali prince yo basala ngo na sa kabila imo moto sala oui asango pona mo baleka ki pona ferme du bataka parc za kuna ko ba visiter surtout baleka kawa asala ngo nzela oyo ye mo pour aleki akei na ferme na ye wana tout ça makamne akei na parc na ye anova na parc akei pe na makamne belé bande ko boko na biso tozali awa na village Mbenzali bino bo village Mbenzali village mo kitoko village makompenza malamu mingi village penza ezali kitoko mingi merci bandeko toza ko continuer kaka wana village Mbenzali papa mais quand on côté ça biso hôpital à l'état aux privé on est basende bato côté on appelle ça prince bien mosika nde ba oyande voilà mais na moni mboka na bino ça kitoko ekoli ça kitoko makati ça na tout siko wana kuna bandeko bakolanda biso hôpital ba ma sœur ezali école pe ba ma sœur ezali oui c'est ça nyonso ezali merci papa AP sécurité kitoko tout le monde mosquée ba musulman mosquée ba musulman ba bango sangana chaque soir oui OK siko papa bakolona bazala raté bazate bazala raté
sécurité za bino moko boche makamutu normal en place. Normal. Mais quand tu as biso ngomba na ndenge to yeli tomati wana eza penza ngomba makasi wana bokaboli na place ya kokende boye na place osani siko to sala bindenge ni na place okende boye nzela to yela ki wana na mo wana to kimi pona ba camion ba grand cargo qui ta ben donc pêcher je poto mata yango to dévier to bimika même ka boka ka village kama kona. Mais quand on papa ko tonda biso penza moi historique ya village mbenzale mais quand on ko biso histoire nango toza moi temps penza ko ka pour tout tel ngoze kitoko pe mingi malam. Ah oui, déjà village oyo ba koko na biso ba tikela ki biso bango ba ki ko sala ba ko ko sala ngo bango ba créer ba tikela biso ba descendre ba tikali yango de biso ba descendre tikala ya mboka. Oui. Donc, bah, descendant, bah, chef Martin, Aza, le cola combien? Chef Martin, comme 4e. 4e. Oui. 4e chef. Alors, il y a ce qu'on s'occupe de comme Benzal, il y a pas de baobi. Comme village de Benzal. Benzal Mobimba. Village Naye. Yango. Oui. Donc, c'est que village de Benzal Mobimba, il y a chef Martin. Oui. Bah, toi, tu vas vendre ça que mon continent, chef Martin. Si qu'on a bateau bande comme ça bateau ba kebisco ba c'est belé pour non soit ma pango ba benzala oko mona muto musa ko yabo asombeli atekelo ke le pango be ya moto tiko pona ko sombawa akosa bineni soki muto yi asepeli loko la sombelo ko fa ko dans bureau ya chef ya localité chef localité azala ba chef de riz na ye alors ne za na rio za na ko lango tango somba awa chef de riz fa ye ba ke o za kingali o za kingani chef de l'autre ya chef de riz bakanga ye ko de ba tonyo surtout na bare chaque riz na chef nango ayi ba nkolo besika tant ko lokako teka bio tout chef de riz abi oui c'est ye ne yo za droit ko soma yango tant ko somba yango nde ameme na bureau ya chef ya quartier sali fiche parcelle wana ok de comme ya yo mbala moko donc na voie normale so bien na loyenge wana Italie siko apa boyini tozokota boy bozana wenze wapi bato bazana wenze yabo kindaka ko wenze oya munene sana pas kitaki na maboke bon awa na ndako eza ba wenze mike OK vivre fait lo mike bato sombelaka awa nda ko to bima awa mo banganga izana amafuta banganga se banganga bazia kuna na zamba na bilanga kuna ba jardin ko do uti kuna ba bimisi ba ko ta na poko muta bimi ya sombi mafuta manganga mwambisi c'est le bonzo o monene wata maboke kwanga eza kuna na ngana maboke siko longwa moto tikuna be combien longwa tika na moto ya 1000 francs ouais le 1000 faut comme pe ba tu 22h ba tu batambola ka 23h on a problème de ba be za la raté et le côté tama na biso ba be za la raté OK ba be za na ngote tout tama na biso eti tama wenda mukwa mama biso mo dongo malika yabo ma wenzi na bangwa bala awateka nganga uchi na zamba biso andunda tout za penza bien mama futa dongo pe asika sika fresh ya lelo ya lobite la lite donc aka ndega aka bali abio buka lelo lamba lelo ngoba bite kute nini tout fumbwa bitalagasa tout ça dongo ok nanga ko orange la vivre fait ngona ma petite boutique à quartier ngona OK mais awa tout le monde vous a courant prépayer oui prépayer côté la village oui oh pas courant prépayer mais oh prépayer bobo foot en 2500 ba de ouais faut d'avoir la nino na ma carte donc village c'est bien hein il faut comment casse oh merci beaucoup Vandeko wana bino moko bo moni hôpital tata o hôpital ninya ma sœur ya ba ma sœur ouais c'est hôpital bandaka la ba ma sœur akala donc c'est na village mbenzale bali ben hôpital nango bali hôpital on des hôpital ba ma sœur ya basango ouais donc couvent na bango zabe wapi petit yango sima donc couvande eza na sima papa parce que okoloba nini na bandobalo na biso ba moni hôpital kitoko ba ma sœur pe assurance pe kitoko na monia eza ndenge bozomona na miso
Benzal est bien organisé. La village de Benzal, biloko tout est allé. Hôpital est allé à qualité bien. École à qualité bien est allé. Biloko tout est allé dans le village de Benzal. Donc, tant que je à mon pas cité. Pour Benzal, biloko tout est allé. Hôpital est allé bien. École et lycée est allé bien. Makamuto est allé bien. Donc, c'est un Benzal et Makamuto est allé à Kitoko. Donc, c'est un normal. C'est quoi les lots comme de Kotozo, Tala Benzal, les autres risqués comme un ville, un village. Oui. Et ça, un village, comme un village parce que chef, ça. Oui. Ah, ok. C'est quoi Prince Oyo, même Abisso Chiwap? Oyo, Prince Oyo, Bimine, entré à Nécropole. Entré à Nécropole. Oui. Mais c'est comme ça, cimetière à Basoda. Ok. Voilà. Ok. Donc, il y a Libongo. Bandokana Mino Bomoni, en tout cas, et si Kitoko, Tozo Tambola, village plat, Dengue Zali, Penza, Bemala, Mingi, Bomoni, hôpital, et Kitoko, ma soeur, assurance, c'est bien pour la santé. Ah, son moutaï, bien. Très bien. Traitement de Nina. Climat en Kitoko, climat bien. Nous sommes au monde de Tambola. Climat malam. Donc, tout ça bien. Climat bien. Ok. Ma fenêtre bien tracée. Donc, on a boulevard, balabalo, oyo boy. Ah, boita balabala ni. Oyo balabalo Kolonduka. Et je ah biti na boulevard. Ok. Boulevard Lumbombe Bimi. Ok. Alors, déjà mboka déjà bien tracé. Donc, d'accord, bon, ça bien na boulevard. Ok. Bien boulevard. Bien boulevard. Ok. Donc, déjà bien tracé. Merci Penza, Mboka est bien tracé, Mboka Penza Makambebele en tout cas. Lycée. Après bien Penza, lycée. Comment on a un bâtiment lycée. Comme un appartement là on a bon lycée. Dans le lycée mais le lycée ça clôturé hein. Ça clôturé. Bakani Karamanzete. Voilà. Oh. Donc lycée de Banandia besoin de Bayaka. Saint-Luc. Et bon wanani. On a besoin de bâtiment pour les aller dans internat. Et bon oyo batumbani. Oyo four ya hôpital. Bakisi na bango bilo les appels qui toquent quoi au lycée lycée Saint-Luc lycée Saint-Luc ok olobani tata to mona bisika no kitoko boy olobini pour lycée mais lycée bon ba masika ba kanya ngote ba sango ba kanya c'est ça ba banda pété ok na ko le umeli ça fait bana batanga ba maile besoya ko ba we to no ba docteur monsieur pour ba salé bana internat ok on ba bono nanu mais école déjà bien construit on a bien construit bana batanga na kosenga tena bande ko ba diaspora ba opi bolingo soma na mbezale ba ko sa bendeni est-ce que AP moto pa ko lu t'appelle banda pa ya somi na mbezale problème te pas tomber besko ba aller belé oh tout le monde diaspora wa bato belé bazo somba batonga bazo vanda bakombi ko se vanda pe na mbenzale pa kuma habiter ya mbenzale donc aza na kimia la kimia kitoko makauto bande ko bayiko ya ni ba diaspora o kwa nécropole cimetière ko nécropole nécropole cimetière ngwana kuna ngamde cimetière nécropole bakundaka balanga nzemba bakunda bangwana batebele bazabu wana bakuna en tout cas mokilongo za makambo okomona moto mususu akovane na makampagne ako tuta tolo biso bana matonge biso bana nani boye moto mususu aza fier place bango tu bakunda mandawa bango tu bazane bango tu bazane ok wana cimetière nécropole ndeskole tozane na village Benzal ok siko papa siko sone to bito fofule to kitabo to kenetiwa surtout kitabo ndele ya molai makasi ko ba nini ba to pesa weekend kasi bata weekend ya application ke kuna belé kuna ba jader eden assez belé donc c'est ba application banzia na bango bo voilà bango ba kita ba donc awezali ngomba ya Benzal descente en Benzal merci wana siko est-ce que to comme à côté ya mai côté ba côté ka banini wana senga tozo moto ata moto tika biso na carrière bal ya kende ate pour ça malé deux autres moto kuna to pour bien merci bande ko na bomoni toza mais chef la moni abino bozana courant fouré jali ABC oui et qui n'a raté moto tika biso na carrière na mai kuna na mai na carrière toza misato ya to finala allez to matana noa après toi que tout donc ils ont courant ABC oui
Ah. Donc c'est ABC on a fait kendakate hein. Akendakate. C'est que ah bon c'est que parce qu'on a soumis le pango na za ngalaise. C'est que ma vidéo tu n'as pas là toi hein. Oui. Ah merci beaucoup na toza ko kende bon moni tozo koma na carrière ndeto ko suksa penza manaka na biso penza pepe na carrière to na ndenge to ali ko kende nzela ya carrière. Ah va pas toquer carrière kuna ka to kuta mitu ke bela. Ouais to kuta mitu ko za zelo suki côté mais ko ta ra za ngate. Ah. Oh, village Mbenza, le village Kitoko. Mais après, c'est quoi après pas na omona lengi mokili ko tibwe. Et bon sonne boza point mitato na nyama ya mbisi. Bon c'est ma chef coutumier au tindi ka 67 pour na mokili ko mibo. Bana mauta na plateau, on se voit plateau. Ah, là Donc ah moyen nyami bima ezati. On a deux bana mata ya parc. Kaka ndeka manyama kinga kati. Mais puis est-ce que peut bana pas kinga kati et pour sauter pe binaire. Et pour kati sika na ngo ba tia ngo pe ba nyama minene voilà, va bien protéger. Wana toke nzela ya carrière nzela zelo yango pe sika ngo pe zelo ba camion de te mamoluro. Village Mbenzali. Ah. Le Afrika batu basoma soma na bango. Ko tu ba mo ba. O pe mapango ba. Non so. Parce bande ko na bomoni tozo kende. Toko ma côté ya carrière to découvrir biloni les abe na carrière wana makamni les ali ndenge eza koleka wa ndenge to ali kotambola wa na village Mbenzali. Tout qui d'accord dans la carrière. Ah donc on est dans la carrière. Voilà, donc dans le bon maï. Mais ça quand Mbenzali voilà, ba biso so ba baye na bongo ba forage fa kitana ko so wana na maï vraiment c'est. Non, RP surtout que to kuta bana ba so kwa na village kuna na maï. Ko bazal. Eza pe mozindo. Mozindo makasi. Batu ba kufa ka kochola kuna. Baboto ezali kuna. Baboto ezapenda moko na bato bazala ba ferme na ngam. Ferme za ngam kuna. Et boto za bona katsa bato bana classe. Na ba travailler. Et bon bato ba yedaka penza bato oyo grand car zo to bata maboye. Hein? Akuta zo ko liboso to va na kwa. C'est que faut tout. Il pas sur balembe. Attends pas côté. Aya balembe, apel bato. Ya la akuta besoin. On a grand car zo ya mbangu. Donc on sale sabino musalo na encore ngana le lambango kima mbangwa. Ouais ben loka liboza so le kima kamifo kima mbangwa. Explication sima. Non, yango le kenda budo to bimela boya. Wow, mituka ndia carrière yango ezo kende. OK. Oh, boni kuna tata. Allez. Non, siko bama belo o kaka nde ebimande kaka o. Bama bela jo. Mabela jo ba ozo kuna na zela mikao. Aboka pona ngomba. Déjà la moi bien. Mais est-ce que bon papa basala principe pour nous. Bon, bango ba banya mo kalate, bango alinga be principe. Awa, bango awa, de la carrière. Poni. Bani le kilote. Ba grand car ko ta ke belé. C'est bon, on est là pour voir ma sœur. Tu on est déjà c'est comme ce somme. Atonga bien. Kadaka mvando mutambong. Kadaka batambong. Donc awa toza na village Mbenzali. Bande ko boko na biso na podcast to koti penza wa na village Mbenzali bomoni ndenge talia na mai ya Mbenzali na sie na carrière bomoni mutuka pesa na sima moko ya kema mutuka pesa kita malemba. OK. D'accord. Wana bali ko kende. To kende malemba. Est-ce que toyebi wapi ngape nali mopalo kwa bino
yango na se biso to ali ba paya o de carrière azolo yango ya mibale musongo kuna carrière musongo kuna mituka ya ke bele nebita ka fela bataba bapanzali te bataba bakimiti te bazongi ba mituka za kuna ka kitabu bokeba mutuka monene soya bokita benda awa carrière mo ya lokoko zo carrière oh wana bataba bazongi na bango batabaka ya mboko ya batambo bakota bakele kuna bale mani do on de carrière on de oyo construction ya moto nde mutatonga kanga voilà bon wana toali kokoba penza na carrière na mai ya mbenzale ya carrière ya mbenzale oyebi ke papa mbali bosona koma wa depuis oh ni caméra cachée ouais caméra cachée et ça va tirer et je salade banani bachang bakolo carrière basa kai bacha ko carrière pour contrôle blog là donc bacha pour na batu moye ko yibe ça et salate alors surveiller wande tozo kenda imeza musika meso moto lingi le caractère zelo so da yemo ko de savoir tiko apa tiko na ba mayango côté batu bokende bosukola côté batu bazozala et bot ça rappelle ba mbisi wende ça ba mbisi zale ça maïd ça ba mbisi ba ça blok de zale ba famille belé ba kanesi batu musu baza bilamba na bango belé ba okende bosukola bango chaque jour donc pourquoi donc à ton monia wa distance awa donc distance awa tikuna eza combien bon j'ai la prince amnene parce que vous allez en d'aba 3 mètres 3 kilomètres ba 3 kilomètres 2 kilomètres ça me regarde parce qu'avant de mboko développer projet biso tout zolo ça la mai ça la to c'est bien on ça na bino na même je dois la oyo kaka ka mai ka oyo ya mulaye carrière ça des carrières oyo c'est que ça ba chinois bien l'état oyo ya l'état oyo ya mutu congolais kaka o ba indien donc c'est congolais seulement le pan on a ya moni carrière ezaka complexité basala mikanda kasi te osalaka yo moko nene mpako me mabele eza ya leta osala bamikanda c'est contrat donc ya sali na ye semi lopango na ye bikota ko banoteka mabele ya pembe ezalaki lokola kaka ferme me baidepeye bazopousse makambo nango basala c'est comme ça okona mahi boloba nia wario boni ya bilenga yo kozoteka mpe carrière awa nde carrière ndeni na o carrière bango carrière ya bino boy pousse mabele combien camion mabele bino ne boteka zelo donc ça pousse à zelo combien camion Quel moko 15 dollars oh donc c'est camion o munene o tinde yaka $15 pel moko par tonne soko tonne ndeni mekano ko sikinga tonne moko $3 c'est le coup la pelle chargée va dire la pelle moko tiens la pelle moko $15 ok moko bezala 5 tonnes 15 tonnes voilà bozumbongo bela ouais bozoza mbongo ouais baza na panne siko soki nga siko na kuna na mboka na bino pe na oteka pe mabele bolinga bolinga pe na ya na mboka na bino na teka mabele na teka pe basi bolinga bolinga te ya bino pe problem te bosala kuna pe bosiko tala na lubandiko bakolanda biso komono na mikano obeta non c'était komono na kombo yanga Tedi ozana bana combien na bala te ozana bana te donc kuna na mboka koto bota te bala pete
C'est bon, tu donnes moi ça congolais. Ok, merci beaucoup. Merci de quoi tu dois continuer. Merci à ta télé tu dois continuer na kachuana. Ndenge talia. Kitoko te, ba te kuna. Ferme. Ferme kitoko ndenge ba kokende. Mais na moni kuna mai bien. Donc ça le bon. Kabana baza sukula. Non, na si makambo ya kitoko. Village Mbenzali. Donc c'est Maya les amuzindo. Amuzindo. Mais est-ce que Bobana ba sukula ndeni? Ba ebi déjà nage. Hein? Bakataka Maya na bazongi bakati bazongi. Ah papa. Nde baza ba keti kuna. Tikuna ngam. Non. Bana ba to kwa famba. Ba ebi bakata ba nage. Ba ngologo de. Bosonga mpaya na koyi wane silit. Ogufiti. Parce que bato oyo babimisa bato na mai bazate. Bazali. Bazala pe wana so di na mai pe. Awo sote pa kangi obi. Baka bana na kaza bakati. Kabana mike. Lokuta. Ya kaka bwana na baka bato na lokuta bana bakawa. Ebi kala fudu tambo bakambo. Bana bakango. Bandeko. Eza wabete na omona bana wa mike mais papa wika bana na bato bakako ngela siko na bilo kuta. Mais na mbaka bato me na lina mwa koboya na mwanini me eza kitoko village Mbenzale eza penza kitoko bosaka ba bayoni kabila mala bango bana basoka na bango nze bazana wa l'aise donc biso bisaka se la mai na boîte bazo bila tala maboko to batawa kayo motila biso bisaka na boîte boîte on mo ezate mutaza na mai wana ki boîte utiliser zo bisa bata maboko wana na drague donc siko atani ni moka vide zate so koi wana keimba mo okende choli ko na je bote bala so partout bala nsa mbeja biso ko le polo biso ko to partout mbote toza bien merci kitoko na village ya kitoko bando ba aussi le boîte 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 me bizarre là ne boîte ne mbote maman boss ko la mai kitoko donc siko bato na boîte que osa awa na kade kuno bagena ba oso na kade trinzi boîte oso dira ba belo ça na kade mai ka bato ba bato mai papa kade mai wana kama zindo te ba mai ba ozo de langa ba ko mai ba du ka ka danga bo mai ko ka ko ma jo ko te mai bon ba plonger ba ozo ngo ba te la kati ba so binza mais est-ce que cha wana kasi boîte ko ma kilo te ko jinda zinda te boîte zinda bato ça ma bele china suka bato on de ke ba ya ba décharge ya on do monika et bon bato ga combien bon quand de ba te ka camion 20 tonnes ko to 20 tonnes 10 tonnes c'est le quand on a bala ba so te ba na chez bango c'est que million ya c'est ça musindo ya musindo makasi kala mazo kindo kuna ka ojinda te abi bebe mso za ngeli kolo kuna za bo abana ka mbenzele donc c'est que bana mbenzele ka bato ba ebi mai so na sebi mai te sukala mo panzo okende kuna te ko do kufuna donc soko koti bokufi ata mutu moya bimso ezate ka bana bakanga papa kaka banga mikepe bo bakangi ba bimisi bazondeni vous merci beaucoup bandeko boko na biso tozali awa na village Mbenzali bomoni tozali na carrière tozali penza boye ndenge ezali bomoni ndenge makambo ndenge ezali awa village Mbenzali yangwana bato bazali ko sapa na makambo bato bazala chef yo bato chef biloko ndenge esengeli penza ndenge ezali toza penza kobeta penza mwa 7 penza awa penza na Mbenzali bomoni 7 ezaloza nani oyo kosomba mabele na yo koya awa eza village monde papa lobi sangani na mai ya village Mbenzali pe kana koloba nbe donc oyo mai tourner nango mai demi be couper na fleuve mai ko na fleuve donc abo tourner mai au ba Congo au juste au ba Congo OK akiti abaki na fleuve OK merci beaucoup bandeko botika mana émission biso penza to chité awa
na village Mbenzale bino bomoni village Mbenzale longe ndenge ezali bomoni mai kitoko bomoni ba carrière ya bazelo batutu ba osa penza masolo kitoko bandeko bali kosukola bana bali kotuka papa siko kolobani na bandeko bakwenda biso ba o ba mona na Mbenzale te bale boso ba mona ngo penda na matalatala bango ba moni miso ngo zo mona Mbenzale za boka kitoko fili kitoko et yamba batno soto boya batote on a besoin de luka espace aye na Mbenzale pour moi votre espace oya s'appelle non. Merci beaucoup bandeko tika malamu kimi ya botela bino ndeto kute bemba la sima bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo